Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli, koi, mboka ngo mokengeli, léopard. Comprenez mon émotion. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali, oya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala Congo bokomona pamba lobi bokolula yango. Selon le résultat qui publié mardi 23 janvier 2024 la Commission électorale nationale indépendante Seni na Mukuse, 915 candidats baza élus provisoirement conseillers municipaux. Il y a 26 chefs lieux à la province, il y a République démocratique du Congo. Qui n'a plus de 50 000 candidats. Boye que bas scrutin qui organisé kaka na ba chef lieu. Kasinzela esalemi ya futur pona ko organiser yango na ba commune nyonso ya mboka lolenge loi électorale ezobongisa toko yo kaseni tango ya proclamation ya ba résultat provisoire oyo kasi pona président Denis Kadima ba élection oyo ko permettre na République démocratique du Congo ya kozongisa na démocratie base ya participation active ya ba citoyen na gestion ya communauté na bango bosimba pe boye ba ke zambala ya liboso depuis 1987 que ba élection communale et salema awa na mboka na biso. 24 janvier à Banvoula nyonso ezalaka journée internationale ya éducation. Oyo ezalaka occasion ya ko rappeler que éducation est un facteur ya motuya topé nécessaire ya développement économique na kobima na pauvreté pe kimia. Journée internationale Oyo ezalaka créé en 2018 na résolution ya Organisation des Nations Unies ONU na Mokuse pe journée internationale ya éducation ezozela ko célébrer rôle ya éducation pour na kimia pe développement. Kasi na édition 2024 Oyo boyeba que eza dédié na rôle au éducation ezozwa pe enseignant to pe balakisi na ko lutter contre ba discours ya haine oyo ezotambola na ba réseaux sociaux. Ba objectif ebele pesami epa ya Organisation des Nations Unies na institution ya journée internationale ya éducation oyo lokola ko rappeler que éducation ezo constituer force pour na mutu nyonso pe plus d'un million de personnes ba jeunes adultes oyo bazo maîtriser te ba compétences de base na alphabétisation ko soutenir ba effort et pas ya bana pe ba jeune oyo ba kota classe te to pe bazwa chance ya kotanga te na ba oyo bazana ba difficulté à lecture to mathématiques selon Nations Unies ezaka ya 617 millions ya bana pe ba adolescents koluka programme ya développement moko durable na horizon 2030 oyo ezalaka adopté na 2015 pe ezo consacré éducation lokola facteur oyo comme ma solution na réalisation ya 17 objectifs pour na ko sauver monde pe ko assurer accès ya nyonso na éducation moko ya qualité pe koluka ba possibilité ya apprentissage to pe koyeko la vie mobimba. Soki journée éducation ezali cela veut dire que bakanisi na biso ba éducateur yangwana ngana zana esengo sans éducation mokili eza ya kokufa. Éducation ezali fungola ya mokili kwa donc soki mutu aza éduqué te soki aza instruit te soki aleki na bande de l'école te mutu wana kozala tina te. Mwana aza mwana mukene tiba oyanga ya 2e maternelle aza na 3 ans 4 ans baza ba bébé bayebi eloko te tango baye awa na classe baye ko apprendre toye ko éduquer bango ko lakisa bango ba notion ya éducation de base baye ba savoir vivre baye ba baza na politesse baza na respect à bien matériel pour éducation wana nde ko aider bango à la longue ti bakokola ti bakokoma ba responsable mutu oyo atangi na mutu atangi te bazaka na différence donc kotanga eza très important na vie ya moto. Un seul souvenir à côté que la mwana na vie eza kotangisa formation. Journée moko vraiment très important pour na mokili na biso. Vraiment éducation ya bana na maternelle
d'autres parents bakomprenaka te eza nini mosusu akoyaka na sentiment kokomisa mwana na classe surtout na maternelle atuna te nini yango maternelle mwana ake koyekola kotanga eza ane ya kobanda mwana kolungwa na ndako pe kokende na classe akofuta minerval il faut afuta puis babesoin nyonso oyo ekole esenga mpona mwana parent oyo ayebi maternelle to ayebi ntina ya classe akodute te akoluka pe teke tosenga na bino na mokili tosalisa bato to baboti mpona likambo ya classe. HD Centre fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingi okoma professionnel na média. Yaka kozwa formation ya malonga, formation ekuba. Na Info Plus HD Centre, bazo pesa ba formation lokola, ya prise de vie, okoma cameraman tope camera woman moko professionnel. Montage vidéo pe ezo pesa ma kitoko. Bongo pona régie télé, na Info Plus HD Centre, formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo pona pilotage ya drone, wana kutu jemuke na Info Plus HD Centre. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango ezo pesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation tunanga nini okoleka na jury na défense pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info Plus HD Centre eza que ba apprenant ba kendaka ko sala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona ko koma na Info Plus HD Centre eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na Info Plus HD Centre okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info Plus HD Centre. Info Plus HD Centre ezokomisa bato utile na société. Awa na centre de formation Info Plus HD bazo pesa ba formation ya qualité ya ba logiciel moko ya malamu eko permettre na yo osala musala na yo partout pe kitoko penza. Sur le plan pratique kutu kolobate parce que awa na Info Plus HD ba pesa ka pratique na bango kitoko makasi. Leo na kolakisa bino moko ya ba logiciel na biso tobengi na kombo ya Adobe Premiere Pro na version yango ya sika ya 2023. Oyo ezali bongo fenêtre de projet. Na kati na fenêtre de projet, belema nyonso to importa ko yutaka libanda e fanda kande awa na kati ya fenêtre de projet. Après nde to memi yango awa na séquence de montage. Na kati na séquence de montage, tozali bongo na ba piste ya audio pe vidéo. Tango to montaka ba elema na biso awa na séquence de montage, et s'affichera awa na moniteur le programme. Oyo ezali bongo montage elema ona uti ko sala. Siko nazola kisabino lo lenge nini basala ka rendu final. Ezali bongo rendu final élément na uti ko sala. Na bengi yo muto fanda na ndako ane lelo ko sala te yaka posa lo lenge nga na uti ko sala. O bomoni eza muke o na yebi eza tellement ebeli. Sepeli ne pas aza président o to voter
ndenge chance esuri ke ye lisusu souci na biso ezakaka ke atala nanu social tozobeta penza sete makasi na social po biso pena bamama tokoka te surtout biso baveve oyo tozokoka te vie ya cher lelo bokoko somba eloko na 1000 francs bokende kuna ekomi 2000 mwa bénéfice nyonso to ezokokende moyen to s'en sortir eza te atalela biso vie sociale atalela biso banzela ndenge ezobeba donc makambo pene ezosimba te lokola topesi lisusu deuxième chance na deuxième mandat en tout cas ye mpe akanisela biso asalela biso mpe malamu mpe tokosepela mpo biso mpe tovote na motema moko nde susi na biso nde yango tozotalela eka Fati aza mwana mboka parmi bango nyonso baza banguni kaka contre biso. Fati aza mwana mboka. Na ba kokoso na ba rond-point ba tourner biso tozoko baloka na rond-point ndenga lobelaki yango na dernier jour wana avant ouverture la campagne alobaki eloko ya tina bakale meya abimi asali moi quelque chose oyo to moni na miso. Soki ba pesi mandat oyo eza sain mandat moko ya kitoko azioyo akosala eloko moka koleka aza présent auto voter biso moko vraiment na volonté na biso peut bâtir en place vraiment to sepeli makasi po soko zwaki na yote ndima na zwaki te o ka midi 14h yenda leki to voter ndeye président Fatia betu ba coach belé donc na mboka oyo fait Fatia tika la kaka nga pona nga kutu mutu roi Fatia faut basa les monuments ko les changer parce qu'ils ont mérité que za président ya mboka oyo tina ti au moins eloko mo ba congolais faut comprendre les années. Au moment du président Kagame, si a menacé mboka na biso, ba Rwandais ba marchera pourquoi? Parce que ba comprendre là azap on a intérêt na bango. Donc nous les Congolais aussi, il faut tika la même et loko ya tika Fatia tika la mboka na biso parce que Fatia na idéologie ya kosunga Congolais. Vous comprenez? Na sepeli ndenge Félix aza na deuxième mandat oyo en tout cas to senga ka nzamba sunga pour la vie sociale ndenge dollar ezomata to za na posa dollar kita kolia la biso ezala bien batuba se sentir libre pour la kofuta banda pour la ko déplacer. Chers compatriotes, j'ai appris à communier avec vous et à mieux vous connaître dans ce qui vous anime autant que dans ceux qui constituent le lot de vos principales attentes et préoccupations. J'ai conscience des attentes que peuvent susciter le chômage, la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, les femmes ou encore les personnes vivantes avec handicap, l'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, la stabilité du franc congolais, la création d'une véritable industrie qui pourra concourir à la réduction de la dépendance de notre économie aux importations, notamment celle des biens et des produits de première nécessité. Au-delà des questions relatives à l'emploi, à la cohésion nationale, à l'économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l'État dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l'activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays, à protéger avec plus d'efficacité nos frontières, à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays partout où ils sont discutés, sont là autant de sujets qui aujourd'hui nourrissent vos préoccupations. Ces préoccupations pour lesquelles des actions visibles ont été réalisées au cours du précédent mandat et qui continueront d'être au centre de l'action gouvernementale sous mon impulsion et au moyen de ma vision. Un policier azali agent d'ordre. Ordre na ye ezali pour la sécurité ya mboka. En cas où bateau yo bazalaka ba moyibi bateau bazo violer komela ba bangi kosala makambo ya mabe oyo pote bateau ba beba policier akozwa mutu wana apesi ye conseil
mbala moko eza te ke mpo akanga ye apesa ye conseil ayebisi ye ke kosala makambo oyo te. C'est la première fois na conseiller yo. Nazo comprendre te ba autorité mboka na biso ou bien ba infiltré ba côté na la police puisque les ana ba infiltré ebele baza non matriculé mais au moins la titeni abenga mikaza policier mais aza muyibi aza kuluna puisque ba kuluna ebele ba côté na la police ngana za net victime puisque na koya na police nazo utamusala ba 21h na kutana bango na nzela ba singa wala kisa carte d'électeur na pesi bango carte d'électeur bazo boya na bozo boya siko bulingini oya ka bakanga ba fienga bazunga mbongo nyonso na ba téléphone mais basinga pièce d'identité na pesi bango pièce d'identité baboyi bakangi ngai bakenanga balalisenga na kasho na lala bayokutenga na tongo biloko na ngai nazaki na ba poche ba mbongo ba téléphone etikale pa na bango. Bon rôle ya policier ezali pona sécuriser population na biloko na ya population pona ngai ba respecta ngote za mawa mingi pona momona ke ba policier mingi baza penza formé te parce que ba policier soki baza bien formé ba otambola nzela moko na population de lokola mbisi na mai mais oya sikoyo ba commande sikoyo lokola ba prédateur pour na ba population ko botola bango biloko ko kanga bango pamba ko botola bango bambongo. HD Centre fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingyo koma professionnel na média. Yaka kozo formation ya malonga, formation et kuba. Na Info Plus HD Centre, bazo pesa ba formation lokola, ya prise de vie, okoma cameraman tope caméra women moko professionnel. Montage vidéo pe ezo pesa ma kitoko. Bongo pona régie télé, na Info Plus HD Centre, formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo pona pilotage ya drone, wana kutu jemuke na Info Plus HD Centre. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango ezo pesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation tunanga nini okoleka na jury na défense pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info Plus HD Centre eza que ba apprenant ba kendaka ko sala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona ko koma na Info Plus HD Centre eza nango simple. Ezomi juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozo formation na Info Plus HD Centre okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info Plus HD Centre. Info Plus HD Centre ezokomisa bato utile na société. Dans le centre hospitalier Kafeke, Yango, hôpital oyo na yebisaki yo. Mema ngai papa, mema. Okuzwa solution za la kimia. Kisasa basela kate, ata bamoni mutata malade. Zambi kaka kwa lusolo. Vous allez poser tout le monde docteur. Ça la fiche à consultation. Problème, ça t'est pas passé. Superman, papa. Superman, âge. Une année et demie. Une année et demie. Vous savez pas, âge n'a pas papa. Ça n'a pas. Ngana yebeli ya zala 48 et demi. Est-ce que vous avez température? Ah, c'est quoi papa? Attention, précis 12C. Superman. Papa docteur, bonjour. Bonjour. Papa, il y a un pas moyen. Docteur, ils ont eu comme un collègue, ils ont avertis. Ils ont eu qu'à bien, ils ont qu'à Papa Superman. Docteur. Et si vous avez la kimia, na yoki ba plainte na yozo pesa awa. Ils ont centre hospitalier Kafek.
toza na machine oyo babengaka prophète ata oza na 50 maladi na nzoto nyonso ekobima ndenge ozotanga o koto oyo AVC koto oyo mokongo pasi koto oyo ezozika nyonso ekobima na nzela ya prophète. Omoni sorte ya machine oyo docteur Kafek na kotambola ba formation ndenge na ndenge na ba France ba États-Unis na bisika ba mboka ndenge na ndenge nde akendaki ko découvrir machine oyo tozobenga lelo prophète ayebaka makambo ezoya soko kozwa maladi eboya après machine oyo ko détecter soki maladi oyo ewumbeli akoyebisa esali mbula boni mbula tel eza bato ebele oyo awa baya na centre hospitalier Kafek bakutana na ba spécialiste pour awa ezala mindele baya ko traiter awa tellement que machine wana mindele atie mayele na ye nyonso na kati na yango azoyeba azo détecter ba malade nyonso sans monter sa plainte otata nzambe pe machine oyo esala opération sans cicatrice mutazalaki na hernie oye na centre hospitalier Kafek na hernie na yo esali opération ezala o myome oyo basi bazonyokoma mosusu bazovanda na yango kambula ebele bazobota te na centre hospitalier Kafek oye bakosala opération sans cicatrice telema sikoyo okota na machine ozotala sikoyo kuna na écran nde ozobuna kuna nde ozodetecte ezoluka bamaladi nzoto mobimba ndenge oleki na consultation na machine oyo prophète déjà solution na yo osozwi yango lobiko na yo ezwami déjà ezala mutaza na AVC ezala mutaza na poison surtout poison ato tika na 2 minutes ya liwa yaka na centre hospitalier Kafek okozwa lobiko na yo awa machine eza ebele surtout machine oyo tobengi prophète papa yango de suka nazemi mobimba umoni meme ndreko na yo musuta zana kuna na prophète soki ya nini benga ya utinda ye na centre hospitalier Kafeke iza na veni Ngindu numéro 5 quartier Yolo Ezo kaka na rond-point. D'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Mon dansant, notre et votre leur, ma tassa, notre et votre leur, mes desserts, nos voleurs. Mon dansant, notre votre l'air. Possessif, remplace le nom. À qui appartient ce livre? C'est le mien. À qui appartient ces cahiers? C'est le tien. À qui appartient la gomme? C'est la mienne. Le mien, le tien, le sien. Le nôtre, le vôtre, le leur. Le mien, le tien, le sien. Le nôtre, le vôtre, le leur. À qui appartient la robe? C'est la tienne. À qui appartient
la sienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. À qui appartient cette école? C'est la nôtre. À qui appartient la chanson? C'est la vôtre. À qui appartiennent ces objets? C'est le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Webi français na mboka oyo langue enseignement ye azali tilo azali professeur azo tangisa français na ba école a constaté défaillance mingba ba faiblesse mix ya élève atangisi mbola ebele mais niveau ya bana français za ko diminuer kaka eza ko kita be ko kita ye azu idée ya ko tangisa bana wana ya ko pesa mateya na ye na ndenge mosusu omoni likanisi ya azui yango wana vraiment faut féliciter ye azui likanisi wana abi essayons de faire autrement bana balingi musique mingi bana balingaka musique mingi alors alobi naleka naleisa bango nano pe mateo napesa bango na créer na classe bazo similaire mpo niveau ya bana ezokita be kokita naleisa bango siko na musique allez sikoyo ye akotisi banzembo ba notion na ye nyonso atangisaka ba nini toloba grammaire, conjugaison, formation de phrases nyonso wana oyo atangisaka na classe akodisi atiango na banzembo tala abimisi yango support liboso yango oyo ayo ezali audio oyo ezala ba video na yango pe soko tali na audio oyo contenu nango eza lokola toloba totanga alphabet français, la syllabe, les mots possessifs, les fous du français, hein? Les fous du français, les fous du français 1, les fous du français 2, les 4 points cardinaux, azako yembape, ba notion mosusu maté les kana classe les 4 points cardinaux. On est allé cours de français et message géographie. Nous c'est ça kana kati. Et ça 8 chansons mobimba, mais ce côté nous avons on peut avoir ici je crois que 10 ou bien 13 leçons. Et ça dans l'album français est la langue enseignement. Français est la langue officielle au niveau de l'administration. Et français est au niveau de mboka. Français est ce qui permet de communication na mboka na paya na bato mususu o bayibi lingala tête. Par exemple na ke France, na ke Canada, na ke Côte d'Ivoire, na ke Congo Brazzaville ici. Brazzaville coûte tout le bâté parce que bon ba ko lo balingala. Mboko ba lo balingala te, ba lo ba swahili te, o ba lo ba ka ki Congo te, o ba lo ba chiluba te, na ko lo ba na français.
Donc nous avons intérêt aussi à ce que tu maîtrises français pour des besoins de communication avec ceux qui ne connaissent pas nos langues nationales. Donc ils ont intérêt n'importe qui maîtriser français. Alors ndeko ya bimisi initiative de côté quoi encourager pour à partir à moi déjà maîtriser français malam à partir à l'école. Il y a moi toujours que à disposition. Il y a baboti pour na bana na niveau andako. Puis na niveau à école. Na niveau à école, on peut avoir ça. Ça peut aussi faire c'est un instrument didactique, hein? Ça peut servir un instrument didactique par exemple. Bon, on a une leçon, on a tout ça, une vidéo, tout ça, et ça, on a dans la classe. On m'a donné maîtriser les mots possessifs, n'a pas geste. Donc ça dépend de la façon dont chaque professeur a utilisé à niveau de l'école. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais nous avons seulement voulu présenter ça. Na bino pour boyeba beaucoup consommer ango. Nous devons encourager des conabiso, na innovation où ils allaient apporter dans le domaine de l'enseignement. Donc nous vous donnons l'occasion en tout cas de soutenir notre ami et tous les pays mbela na organisme où il peut kosunga ndeko. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala Kongo bokomona pamba lobi bokolula yango.